Tusama. Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo, yozola kwa Tata Nzambi wase, yo untwadi yo Tata Mwanda wavelela, bika kwa masikilanga munaito tu kwa ya kwa yelemvu. Se ye mwani Tata Mwanda wavelela. Amen. O nkombo ya Tata ya Mwana pe Tata Mulimo Santo. Lelo tozali na mukolo na yenga. Oyo biso nyonso tobenga mibandimi. Tozali kolobela na nkombo ya Nkolo Yesu. Ete na mukolo na yenga. O Tata Nzambe alobaki ete na mikolo mutoba oyo asali misala na ye pe mukolo na sambo apemaki. Dango nde asengi biso topesa ngo mobimba epai na ye. Kobenga ye na kati na mabondeli me kosanzola ye na banzembo. Tina yango wana lelo yo tomoni tolandi Matei oyo euti na kati na banzembo mabondeli pe oyo Tata Pasteur auti kote ya biso. Tango nyonso banda Papa Simon Kimbangu, Mama Mwilu bamvoala misato lelo yo na Papa Simon Kimbangu Kiangani. Bakozali kosenga biso kakete tozala bana botosi tolanda mai oyo bango bazako te ya biso pamba te tozali kozela mboka ya elaka koloba ite mai nyonso balaki pa na biso te tokozala na kinya yango nde tozali kozela. Lelo yo tozali komona ndenge nini Papa Simon Kimbangu Kiangani azali kosenga biso. Nini ye azali kotinda biso. Nyonso wana ezali ete po ete tokoma omboka elaka. Oyo Tata Mulimo Santo alaka biso, Nkolo Yesu alaka biso. Toyebi yango ya solo ke ezali awa na kati na nkamba eluselemi ya sika. Oyo makanisi toza kokanisa kasi na mulimo nanu tokomi na esika wana te. Na mulimo nanu tokomi na esika wana te. Yango toza komona ba préparation nyonso oyo bazali kote ya biso. Po spirituellement nanu tokomi na esika wana te. Mulimo na tango biso nyonso tokomi na esika wana nde tokomona ete mokili mobimba ekokoma na kinya pe lingomba ekokoma pe na kinya bitumba nyonso tozali komona ekozala lisusu te. Yango nde Papa Simon Kimbangu Kiangani lelo azali kosenga biso ete tozala bana botosi koloba ete tolanda ye oyo azali kosenga biso oyo azali kotinda biso po yende ayebi ndenge nini batata batikalaki koloba po ete tokoma na esika wana mboka ya sika mboka ya bilaka toyokela ye tolanda ye manso azali kosenga biso. Lelo yo tozali komona ete ndenge batangeli biso eke bikatele eleki mingi makambo eleki mingi tosala boyango te ezali nde préparation spirituelle oyo Papa Simon Kimbangu Kiangani azali nde kosala na biso. Solo tuuti kolekisa milulu
oyo ezali ete ya le 25 mai mbotama ya nkolo Yesu papa de alungana kiangani. Tukokota na milulu ya le 6 juin envahissement ya Cité Sainte, ville sainte. Tango wana na 1921. Maaso oyo mazali koleka tozali komona. Milulu ya faki ndenge uchi koleka biso nyonso tomoni malamu. Mituna eza na biso. Oyo maaso yo tozali kosala. Tango nini ekokoka likambo wana po ete tosala na kinya. Tango nini tokokoma mboka ya sika. Ndenge tuuchi kolobela yango, tuuchi kofete le 25 mai. Mbotama ya papa de alungana kiangani boye inambala mibale. Ezali na tango wana ndenge tozali kosala lelo. Ezalaki pe na tango ya bayuda na nkolo Yesu. Oyo badisiple ya nkolo Yesu batunaki nkolo Yesu. Makambo nyonso oyo ezali koleka pe tozali komona ntango nini kine ekoyela biso. Neo tokosenga papa de la ville na Matayi ba chapitre nyonso bapesi yo oyo lelo oyo biso nyonso tozali komona eke chaque mouvement, chaque association toza na bikatele esengeli to respecter poete tokoma na tango wana toza komona kete bikatele eleki mingi metango nini makambo yango bolembu mpe ekoti yango toza komituna tango nini yango ezalaki na nkolo Yesu pas de la ville. Merci nkolo kopesa biso malwa ndenge tozwili mokumba yango tangu nini pe nini na nini tokomona na journée ya lelo. Tata Molimo Santo asengi na biso to réfléchir na ba chapitre oyo Matthieu chapitre 24 du 1er au 12e verset. Matthieu chapitre 24 du 1er au 12e verset. Totala lisusu mayema komami na mukanda ya mibale ya ba Thessalonika. 2 Thessaloniciens chapitre 5 verset 1 à 10. 2 Thessaloniciens chapitre 5 verset 1 à 10. P. Apocalypse de Jean chapitre 16 au 15e verset. Tokotanga yango rapidement. Bongo tosali moi synthèse na maye oyo Tata Molimo Santo alingi kosali la biso rappel. Matthieu chapitre 24. Yo simba Biblia na yo na nkota oyo Biblia na yo ezali. Wete totambola malamu. Matayi kapukia makumole ya. Yesu avaika mukinlongo wayenda yendingi. Nlongo kimiandi miaiza kwa yandi. Mukunsonga ntungulu za kilongo. Wavutula wavuvoko bao. Kalumweni ina ya yonsono kwe. Kedika mono iluvovele. Vava
kavayambulo atadi vandhando atadi dialembi tululwako kansi bukavwanda va mongo wa olive nlongu kimeiza kwa yandi kunenga bavova utukamba nki alumbu sikyavangwa mambo momo nki idimbu kyangizulo aku yembanuno andhangu yaye Yesu wavutula wavovoko bao lutala kaludizimbu soko muntu kadi babingi sibakwiza munkumbwami yevova mono kwami ikristo sibazimbi sababingi beno silo wazimvita yekumu kya zimvita lutala kaludi bwa mampamuka kadi makuto akalakana kwani kansi nateye bwabu mbanunuka yenako kadi kanda lya bantu sidya nangu mukina kanda lya bantu yekimfumu mukimfumu malema simakala yindikunuza ntoto mumaka mumu kansi momo mamonsono imbadukulu aminsongo buna sibakulu yekula mukwamuswa yekulu fonda beno silwa kebwa silwa belwa kwa makanda mamonsono mabandu mudyambu dya nkumbwami buna babingi sibatasa kuba yeyeka sana yebela sana yembikuli mingi melufunu simyatelama yezimbikisa babingi mudyambu dya kimpumbulu kiniekanga zola kwa bantu babingi sikwavola kansi wonso tatamane nateye mbanunu voluzulu tokei rapidement na mukanda ya mibale ya Thessalonika na chapitre 5 na bankoma ya mike balobi ngisulu amfumu yekalu kufi luzi mpangi beno kalona nsatu asonu kunwa mudyambu dya zinthangu yezintshungiko kadi beno kibeni lutomeneza ya na dede volumbu kya mfumu si kya kuiza bonso mwivi mufuku bubavovanga yenge yeluvovomo bona mbungulu ntumbu kubabuila bonso nsongo munkendo wene yevumu kabanafuka nkutuko kansi beno lusimpangi kalwena mutombe mubwilwa kwa lumbukiokyo bonso kwa muiviko kadi beno babonso no lubana bakya yebana bamwini beto katubafuku yebatombeko ikuma katuleka ndi bonso bankakako kansi bi katwaka ya meso yelembwa kolwa kadi balekanga mufuku bakolonga mufuku kansi beto tubantu bamwini bika twalembwa kolwa twavwata minu yezola bonso nkaku anthulu yevuvu kya mpuluzu bonso nkaku anthulu kadi nzambi katuzengela nganziko kansi mubaka mpuluzu mumfumo Yesu Kristo watufuila pasi twakala moyo vakimosi yeyani kanivo tukaya meso kanivo tuleka na Apocalypse de Jean chapitre 16 verset 15 tala mono ikuiza bonso mwivi mayangi mena yewonso ukenganga yeukebanga mvuatu andi mpasi kadiata yekondo kwa nleleko kabidi mona tsoni zandi
na kombo ya Tata, Mwana pe Tata Molimo Santo. Ndenge touti kolobela yango awa biso mingi tozali komona mokili ezalaka kaka boye. Pourtant bayebisa biso ete mayemaleka na tango ya Noé na tango ya Lot tokoya komona ngo lisusu. C'est pourquoi na mokanda ya 2 Thessaloniciens bayebisi biso ke biso tozali lisusu batu te. Tokoki kotuna tango nini likambongo ekozala, tango nini bozongi ya nkolo Yesu ekozala. Pamba te uta na papa Simon Kimbangu, mama Mwili, bamvoala nyonso misato batikalaki ko préparer biso. Tozali suffisamment avisé, suffisamment préparé. Mais soki tina lelo na biso bakimbangiste ezala bandimi ezala biso batambusi, tozali nanu koloba ngonga yango ekoya tango nini. Seke tozali koyokela bazimbisi ndenge tolandeli yango na mokanda ya Matthieu. Ba antichrist, ba Kristo ya lokuta bakobima bakoya komilakisa. Nzokande bazali na bango bakilisto te, bazali na bango bandimi te, bazali na bango bana ya pole te, bana ya molili. Pamba te bayebisi biso na tango yango mboka na mboka ekotombokela mboka mosusu, tribu na tribu ekotombokela tribu mosusu, babitumba de part et d'autre. Na banza tango nyonso papa Mfumu Mbanza yebisaka biso yango na préparation oyo basalaki biso. Papa Diangenda kuntima alobela yango manso makobanda na 2000 ans. Donc elingi koloba ete soki tozali distrait wana buzoba na biso moko. Pamba te na centenaire ya papa Simon Kimbangu 1987 papa Diangenda kuntima bango misabisi biso bokende kozela surprise, bokende kozela surprise. Mena tomituna depuis 1987 na lelo, est-ce que surprise yango ici yeye? Elingi koloba ke uta na 1987 tozali à l'alerte, tozali kozelela likambo. Tina wana na 89 basaleli biso synthèse ya Bible, makambo misatu oyo soki bokangami na yango ata mbonge yango ekozala makasi ndenge nini ekokweyisa bino te. Bozala kaka to tozala kaka bana ya bolingo, bana ya mibeko pe bana ya misala. Yo na ngai tozokotambola ndenge nini. Voilà pourquoi tozali komituna tango nini likambo yango ekozala. Tokokokana naba oyo tomesana kokende kotala match na stade, présent na stade, ti biya victoire
ya ba oyo babeti match ekoti yo oza na stade. Metango bokobima na libanda yo ya liboso ya kotuna nani a gagné. Me outi na stade ndenge moko na biso lokola tokangami kaka na binzambi nzambi, lokola tokangami kaka na koyinana, lokola tokangami kaka na masengine ya mabe pona ko déranger ba programme ya Tata Molimo Santu, toyeba yango ete mokolo yango ekokuta biso ndenge miyibi bakotaka na bandako na biso okoyeba te briskement bango bakoti. Kasi kuna na apocalypse bayebisi biso esengo na oyo atelemi azali koveye butu moi azali pre pamba te azozelela likambo. Totala bolingo ya Nzambe. 2019 papa yebisi biso tango ya Satana esili. Tokomi na 2023 na ebandeli papa yebisi biso tozongi a zero. Elingi koloba ete mutu na mutu zwa bibundeli pamba te tolingi tokobanda epoke ya sika. Eske na epoke wana ya sika na bizaleli na yo ya kinioka ekokota na yo na epoke yango? Tokomi na 2024 na ebandeli ya mois d'avril apesi ndingisa tobanda kotanga mibeko ya lingomba les 12 préceptes. Tokomi na mois de juin sanza yango yangoyo le 19 juin azokende na Kinshasa na Mbanza Ngungu a signé décision oyo elobeli mesure de grâce pour que mutu azwa raison te ke ngai nayebaki te nayokaki te. Mesure de grâce. Mais est-ce que bolimbisi oyo tozwaki nanu tozongeli te? Finalement tolingi nini? Biso tozali bana ya molili te, mais tozali bana ya pole. Soki yo kimbangiste, soki nga kimbangiste, na longi na ngai te na ekeke oyo wana eza nango bozoba na biso moko pamba te Nzambe ye moko azali koyebisa biso, azali koteya biso, azali kotambusa biso, azolakisa biso esika nini okoki kotia lokolo, esika nini okoki kotia lokolo te, nini esengeli osala, nini osengeli osala te. Mais jusque là ba Saint Thomas tozali nanu mingi orie ayebisi biso esengo na oyo andimi, bien que amoni na yete kasi andimi. Netina wana basengi na biso tata mama jeune kimbangiste batela propre elamba na yo ya molimo. Ndenge ozobongisa uniforme na yo batela malamu elamba na yo ya molimo pe totelema toveye pamba te mokolo ya boyei ya mwana mutu ekomi pene na kombo ya tata mwana pe Tata Molimo Santu. Merci papa pasteur. Wana na ntango ya nkolo Yesu kuna na bayuda, na ntango ya papa Simon Kimbangu tenga azwaki busala
bankoko bamipesi batata na bamama bamipesi na misala kolanda oyo Papa Simon Kimbangu azali kotinda bango. Kasi emonanaki ete eza kobenda ntango molai bango mpe batunaka na Tata Simon Kimbangu, oye kolongola biso na mpasi, oye kolongola biso na buwumbu. Kasi kino tango nini mpasi oyo kosila? Tango tokobenga Papa Saidi aleka liboso, ndenge toza kobenga Papa Saidi Faki Tembo oyo bakoko batunaka na Papa Simon Kimbangu. Tembo wana eza soki na 4 ou 5 couplets. Yango pe kaka eza komonana na biso na mokolo na lelo. Faki. Papa Saidi. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Papa conseiller spécial, conseiller ya tata Molimo Santo, mfuma mbanza mfuma misiku, ntungisi yemvyengisi ya Yerusalemi, na pesio merci ndengo pesinga maloba. Nzembo misa 21 papa fois silishe mzazi wake ango akufaki le 31 juillet 1973 awa na Kamba. Tanto komaki na 23h
papa yeko la msabiso arabi moninga na bino baza kusoya na ye wana aza suke to sepesa kiyeti to mwetani mingi to kundaki na simetera ngombe kinsuka nchantangu usungike nkhalu za mindungu tata mvuluzi nchantangu yisengo mokenyizaku twazola yokukembela nchantangu usungike nkhalu za mindungu tata mvuluzi nchantangu yisengo mokenyizaku twazola yokunkembela emfumu nchantangu yisengo mokenyizaku emfumu nchantangu akututemona. Deuxième, nchantangu uvane ndwenga kwa mavukya nchantangu uvane ndwenga kwa mavukya tata mvuluzi nchantangu yisengo mokenyizaku twazola yokunkembela. Troisième, nchantangu uvane mbweno kwa zimpofo nchantangu uvane mbweno kwa zimpofo tata mvuluzi nchantangu yisengo mokenyizaku twazola yokunkembela. Nchantangu usindika akalami muluvambu bakangama do wiza kubakutula tata mvuluzi nchantangu uvane lawu kwa minkondwa nchantangu uvane lawu kwa minkondwa nchantangu uvane lawu kwa minkondwa tata mvuluzi nchantangu usengo monengizaku twazola yokunkembela. Nchantangu usindika kangami muluvambu bakangama do wiza kubakutula tata mvuluzi nchantangu usindika kangami muluvambu bakangama do wiza kubakutula tata mvuluzi emfumu nchantangu yisengo mokenyizaku emfumu nchantangu akututemona emfumu nchantangu yisengo mokenyizaku emfumu nchantangu akututemona. Nalingala elinkolo baboye kino tango nini nkolo kino tango nini okotia alima na nduka ya bambisi nduka to yebango na bayomba bengako mvuba na mbanza Kongo kangu bambisi tambula kana mai wana sokotie nduka wana bakokota kakuna bokende sie pamusute tata mubikisi kino tango nini boye nayo na makambo oyo etikali po likambo moko siasalela biso na koloba ngo na nsima tolinga mpe tosanzola yo enkolo
kino tango nini okomonisa elongi na yo na makambo oyo tikali biso bato mwini na tozwi te. Tolinga pe tosanzola yo. Deuxième, kino tango nini okopesa mayele na babola. Kino tango nini okopesa mayele na babola. Biso batu mwini toza mayele te, tuinventaka te. Kino tango nini okopesa mayele na biso babola. Tata mobikisi, kino tango nini okomonisa elongi na yo epa e biso babola po biso tobanda kuinvente pe. Tolinga pe tosanzola yo. Kino tango nini okofungola biso miso. Tomonda kate biso batu mwindwe. Kino tango nini okofungola biso miso. Biso batu mwindo miso ekufa. Tomona kate. Kino tango nini okomonisa biso miso. Wana sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani envoyé spécial et encore na biso Jésus Christ. Papa conseiller spécial. Papa Mfumba Mbanza. Bayebisa kabiso. Tozana bande na miso. Muto kologolango Papa dia lungana. Yangwana nzembo yo. Ya seri singansize koloba. Kino tango nini okofungola biso miso. Bande wale longwa. Toza kolela kaka kino tango nini. Kino tango nini. Dernier couplet. Kino tango nini okofungola bakangama. Bakangama na minyololo. Tata yaka ofungola bango. Tata mobikisi awa asia sala biso likambo wana. Oye tikali nani tozwi te fo miso fungwana. Me wana asia sala biso likambo tata Molimo Santo. Le 15 janvier 1960 tokamati misiki tuyambi bakangami. Mamikala, Tata John Mayanga, Papa Ndangi, Zola Emile, tuyambaki bango na bongananga le 15 janvier 1960. Tobetili bango miziki. Mais talaka nanu échantillon wana. 150 000 morts. Bazonga qui combien? 2885 seulement. Sur 150 000 morts. Mais échantillon, to yambaki bamamikala banani le 15 janvier. To banda kusana bango voyage. Ti partout. To komi, to kambati avion to ke na Kisangani, pano ke na Bukavu kuna. Na bafwasende, papa dengienda ayefisizo. Tala mutazwa kinzembo ya liboso yeyo. Mukoko, Jean. Cimetière, na bafwasende to mona kiango. Papa dengienda laksibiso. Mosale nzambe zali pasi. Kino tango nini me ye akosala. Abandi kosala deja. Asia fungolaki bankole bayaki. To betelaki bango misiki. To sepelaki mamikala. Mamikala, waenda munantando, kanti salu kaki, watuzokulila. Papa conseil spécial, na limboli ndengo yebisingai, na tangi na kikongo pe na limboli na lingala, ndenge nzembo angol kino tango nini. Merci. Merci Papa Saidi. Okoki kozonga na. Lelo yo mingi tozoku mituna. Na tango ya Papa Simon Kimbangu Kiangani
kino tango nini tokoki kosepela. Dirigeant osala mbango. Tozali kolela biso nyonso. Ndenge ye moko alobaki. Toza komituna kasi ye azali posé. Po azali sûr. Ete ndenge azali komemela biso ke akokomisa biso na esika wana ya elaka. Ndenge batata bango nyonso misato batikaki koyebisa biso papa Kisolokele, papa Dialunga na pe papa Diangenda kuntima. Mituna mingi toza kopesa na papa Simuki Mbangu Kiangani. Azali kosenga biso tosala boye tozali kosala. Si mingi tozali kozonga sima pona nini tosalaki kasi tomoni clair te. Mingi toke na bisika mususu pona kobondela. Totiki bisika na biso. Dirigeant. Merci, choral dirigeant. Biso nyonso tokangama kaka na esika wana. Yango asengi biso eke tozala bana botosi. Ye tenge toza koyokela ye akokomisa biso na esika wana ke yambo tokufa tokoka kosepela. Nzambe akokosaka te ndenge ye moko alobelaki yango. Expression na ye na mikolo oyo na Kikongo ete Nzambi kakabanga nkaba ikabanga imbiko. Koloba ete yimbi ndeke. Oyo azali ete
azwi mpuku asimbi ye na mokila azali kokaba na moninga na ye ndeke mosusu kosimba na mokila wana elakisi ete na ntango yo komona ke azokokabela ngai ntango ozokozwa ntango ozali kosala ke olia yango mpuku wana osilisi kaka arekipere yo lisusu kaba ikabanga yimbi na mokila asimbi nzambe soki apesi elaka kino akosala ndenge ye apesi yo promese toza na promese ezali ete elonga ezali condition bosimba kaka makasi bolingo mibeko mpe misala na ntango wana bosimbi makambo misato wana oyo alakaki biso tokozwa yango kaka malgré toza komona eke ndenge totuni na nzembo kino ntango nini biso tozala kaka na patience tata nzambe se apesaki biso promese elonga ezali totala kaka ndenge ye moko papa Simoki Mbangu Kiangani aza kotambusa biso bitumba ya sali bitumba ya ndenge na ndenge me yo garde position na yo kozala na confiance na Yerusalem kozala na confiance na papa Simoki Mbangu Kiangani maye oyo ye azali koteya biso voilà lulendo eza pai na ye voilà lulendo eza pai na ye ye ayebi ndenge nini bazokoyokana na batata esika wana tozala mayele ndenge toza komona yiki na kati na mokili yiki na kati na lingomba esika wana yozala mayele zala kaka na esika wana oyo elembo oyo bapesaki batikelaki yo zala simba elembo no makasi bamisusu na kati na lingomba tozali na mayele mabe oyo ezali ete okimisa elembo ya moninga na yo na zuwa tobatela bilembo na biso na kati na bolingo mibeko pe misala nkombo tata mo tata mulimo santo amen. Twika tokubikelo moko twatonda lusiko musu tutambuli kwa sedieto muzola kwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela